elongo na lisanga tokoki kobatela kobikisa mpe kolonga bokono na nzala. Bandeko baboti, soki mwana na bino abeli, bopesa ye biloko ya kolia ndambo kasi mbala ebele na mokolo pe mai ya peto pona kokokisa baposa na ye ya kotonga nzoto. Yango ekosala ete mwana azongela na lumbango bokolongono bwa nzoto na ye pe yango ekopekisa likama ya bokono. Pona bana oyo bazali na ino kokoba komela mabele, esengeli bongo bamelaka mbala na mbala pamba te yango ekosunga bana batungisa mate na posa ya mai pe ekopesa bango kimia pe ekotondisa bango na babiloko oyo ekotonga pe ekopesa makasi na nzoto. Esengeli kopesa bana bambuma ya nzete engebene na eleko oyo epesameli. Soki mwana auti na bokono, esengeli kokoba kopesa ye biloko ya kolia ndambo kasi mbala ebele na mokolo kobanda tongo tipokwa. Kopesa ye mpe mai ya komela mpe kobakisela ye bilia ndenge na ndenge kaka mpo azanga biloko ya kolia te. Wana ekosunga ye penza azongela na lombangu nzoto na ye pe ekolongola ye na likama ya maladi ya kozanga kolia malamu. Oyo ezali malako ya ministère de la santé publique, hygiène et prévention na nzela ya Pronanut na lisungi ya PMNS NAC mpe Banque mondiale.